Yesu sala na yo. Sala na yo. Nzambe kibila sala na yo. Likolo sali yo papa. Sala na yo. Mabele sali yo papa. Sala na yo. Sala na yo. Sala na yo. Yahweh sala na yo. Sala na yo. Sala na yo. Yahweh sala na yo. Likolo sali yo papa. Sala na yo. Mabele sali yo papa. Sala na yo. Kolo soko salite Yahweh. Manguna bako setangai. Soko salite Yahweh. Shilo sala na yo. Sala na yo. Sala na yo. Yahweh sala na yo. Sala na yo. Sala na yo. Yahweh sala na yo. Ikolo sali yo papa. Sala na yo. Mabele sali yo papa. Sala na yo. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est au rendez-vous. Lelo kolo Yesu azana bokutani na biso. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ndeko mwasi mobali kati na kolo. Ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Pourquoi lelo kolo azana posa na yo? Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Na yebite likambo nini oyo eza kati na yo? Je ne sais pas ce que tu vis exactement. Na yebite nini ozobika vema na bomoi na yo? J'ai béni le Seigneur ce matin Na pamboli kolo na tongwa lelo. à la conférence. Na likindo tozalaki awa. Il y avait beaucoup de pasteurs, plus que même le nombre que nous sommes là. Basa na nzambe batondaki ameke koleka biso batu tozana pokwa. Je leur ai parlé Na lobelaki bango pendant quelques heures. mwana batango moko boye. Et maintenant, c'est ton tour aussi. Bongo siko na poko komi tango na yo. Je te prie que tu me donnes ton attention. Na sengi no pesanga bokebi na yo. La Bible dit il envoyait la parole et la parole le guérit. Bibe batindaki liloba pe lilobe bikisaki bango. Seule la parole de Dieu qui peut te libérer. Kaka loba na nzambe nde okiko kangola yo. Seule la parole de Dieu qui peut te délivrer. Kaka loba na nzambe nde okiko kangola yo. Souvent, des fois, les musiciens et tous ceux qui m'accompagnent dans des croisades, Mingi bato batambo na to bayembi batanga na milulu. il arrive des fois que rien qu'au moment où je suis en train de prêcher, Ekoma kata musuka tango na zotea. je suis dans la prédication. Nazana kati na matea. Les gens sont concentrés. Bato bami kotisi na losanga. Pendant que je prêche, Tango kana zotea. vous entendez des fois dans la foule les gens qui pleurent. Oka sutango na kati etuluka tumuta bazolela. Vous entendrez les gens ceci par le Saint-Esprit. Ozoka bato basimba mi na molimo mosantu. Les esprits commencent à se manifester. Luma be bandi komitalisama. Et je comprends à ce temps-là que les gens sont vraiment ancrés dans la parole. Na sojoka tango na ete bato bami kotisi na Je liloba. t'en supplie Na bondeli yo. que tu saisisses cette opportunité Osimba libaku oyo. de me suivre très attentivement. Ya kolanda na bokebi Et nyonso. après nous allons prier. Nde na sima tokosambela. La Bible dit Biblia elobi il y avait un homme. ezalaki na moto moko. Cet homme, Mobali wana, cet homme mobali wana était avancé en âge. asi apusanaki na mvula. Les années avaient avancé, Mvula ne epusanaki. mais cet homme et sa femme n'avaient pas d'enfant. Mobali wana mwasi na ye babotaki te. Et comme ils n'avaient pas d'enfant, Lokola bazalaki na mwana te, je pense qu'ils ont tout fait nakanisi basalaki ndenge pour nyonso. chercher à voir les enfants. Po ete baluka bazwa bana. Voir les médecins, Bakutana minganga, les conseils de famille, bafandisa tolia, faire tout bafilibota. ce que l'homme pourrait faire quand il est dans les besoins. Nyonso moto ekosala ntango oza na posa eloko songolo. Quelques années plus tard, Mwa bamvula elekaki, la femme devint enceinte. mwasi akomaki na zemi. Je pense que cet homme était dans une grande joie. Nakanisi mobali azalaki na kati na Cet esengo. homme était heureux. Mobali ayaki moto na esengo. Et la Bible dit, Pe Biblia elobi, la femme a accouché. mwasi aboti. Quand la femme a accouché, Tango mwasi je aboti. ne sais pas quel nom on a donné à cet enfant. Nayebi te kombo nini bapesaki na mwana Peut-être le oyo. papa a regardé son âge. Ntango mosusu tata atalaki mvula na Il ye, dit, je lui donne mon enfant. abi napesi mwana nga kombo na On nga. l'appelle le nom de Junior fils. Kombo na ye junior ya moke. On te donne un nom. Opesi kombo. Et le papa était très excité Tata asepelaki atondaki na esengo.
très contents azalaki de nsengo voir que Dieu les a visités ya komona ete nzambe et atalaki ils ont bango reçu un enfant. ete bazwi mwana L'enfant commence à grandir, mwana bandi kokola mais ils vont constater une anomalie. bakomona eloko moko ya malamu te kati ya mwana L'enfant grandit, mwana azokola on l'appelle, babengaka ye mais l'enfant n'entend pas. mwana ayokaka te On le dit papa, bayebisa eloba tata l'enfant ne parle pas. mwana azoloba te Ils se rendent compte bango baye komona sukasuka que ete l'enfant était sourd-muet. mwana ayokaka te mpe alobaka te L'enfant ne parle pas, mwana alobaka te l'enfant n'entend pas. mwana ayokaka te Et cela ne s'arrête pas là-bas. yango esuki wana te La Bible dit, bibili ils elobi vont constater que l'enfant souffrait d'un esprit d'épilepsie. bamonaki ete mwana ne kobela maladi ya ndeke Il y avait un esprit qui le saisissait. eyaki na molimo ane kosimba ye Et cet esprit bongo molimo wana jetait l'enfant dans le feu. enobwaka mwana na moto Vous savez, quand quelqu'un souffre d'épilepsie, biso moto azobela maladi ya il ne ndeke sait pas où il va tomber. oyebi te akokwea bisika Il ne nini sait pas dans quelle position il va tomber. akokwela ndenge nini Il peut tomber dans l'eau, akokwea na mai il peut tomber dans le feu, akokwea na moto il peut tomber dans les caniveaux. akokwea ta libulu na terasa Et cet monene enfant, la Bible dit, bo mwana oyo bibili elobi l'esprit le jetait dans l'eau, molimo ne kobwaka ye na mai l'esprit le jetait dans le feu. molimo mpe kobwaka ye na moto Et comme il tombait dans le feu, lokola ne kokwea na je moto crois qu'il avait des brillis. na ndimi ete azwaki na Il kozikazika avait na des nzoto cicatrices partout. azalaki na bapota ya kozika Et ses bisika parents nyonso ont tout fait baboti basali ndenge pour nyonso chercher la guérison, mpo baluka la lobiko délivrance de bokangolana cet enfant. ya mwana oyo Mais c'est sourd. bongo pokwa lelo Je ne parle pas de cet enfant, nasolobela mwana wana mais te c'est sourd. kasi pokwa lelo Je parle de toi qui m'écoute à ce lieu. nazolobela nde yo ozoyokanga na esika Toi qui oyo as un problème, yo oza na likambo tu es là. oza awa Il y a un esprit eza na molimo moko qui te tourmente. oyo ezotungisa Il y a yo une maladie eza na bokono moko qui te tourmente. oyo ezotungisa yo Rien ne va dans ta vie. eloko mo ezokende liboso te na Tu bomoi na as yo tout fait. osali ndenge nyonso Qu'est-ce que tu n'as pas fait? nini yo osali À te Kinshasa, tu es parti. na kinshasa À okendeki Boma, tu es parti. na boma mpe Je okenda ne sais pas où tu es nayebi parti. te bisika nini okenda Tu as tout fait. osali ndenge nyonso Mais rien n'a changé. kasi eloko moko ebongwani te Laisse-moi te dire une chose. tika na biso eloko moko Là où les hommes ne peuvent pas, esika oyo bato bakoki te là où les hommes sont limités, esika bato baza na ndelo Jésus est illimité. yesu azanga ndelo Jésus est capable. yesu aza na makoki Un jour, mokolo moko je me trouve en Allemagne. nazalaki na allemagne J'avais une campagne dans une ville qu'on appelle Trier. nazalaki na milulu na engumba moko babengi tria Alors, je suis allé prêcher. boye nakendeki koteya J'étais parti prêcher là-bas. nakendeki koteya Et kuna après la campagne, na nsima milulu il faut aller dormir dans une autre ville qu'on appelle Essen. esengeli kolala na engumba mosusu babengi nkombo sn Alors, pendant que je prêchais, na ntango na bandaki koteya Dieu me donne une parole de connaissance. nzambe apesi nga liloba ya boyebi Le Seigneur me dit, nkolo il y ayebisi nga a une femme qui est ici. eza na mwasi moko aza awa Tu es une femme mariée. oza mwasi obala Tu as des enfants. oza na bana Mais tu as un problème. kasi oza na likambo Ton problème, likambo na yo tu fais pipi au lit. osubaka na mbeto Alors après la prière, bwe na nsima ya losambo je veux que tu puisses me voir nalingi okutana na et ngai je vais prier pour toi. mpe nakosambela mpo na yo Alors je prêche et on finit. bwe natei nasilisi Je n'ai pas vu la personne. namoni mwasi wana te Mais on nous a invités d'aller manger dans la maison du diacre, un ancien de l'église. babenga biso tokolia na ndako ya paka moko ya eklesia Alors nous sommes partis, ntango tokei on nous a servi, bapesi biso biloko on a kolia mangé. tolie Il faut prendre le véhicule pour rentrer à SN. esengeli nazwa motuka nazonga na sm Alors pendant qu'on devrait partir, na ntango kaka toyenga tokende l'ancien de la maison paka ya ndako wana demande à son pasteur, asengi na mobateli pate na ye est-ce que tu peux me permettre de parler avec l'homme de Dieu? okoki opesanga nzela nasola na moto na nzambe Il dit pas de problème. abi likambo eza te Ils avaient une maison d'une chambre et salon. bazalaki na suku moko Alors, mpe na il a salon demandé qu'on entre dans leur chambre. basengi tokɔta na suku na Nous bango sommes entrés dans la chambre. tokɔti na suku L'homme commence à pleurer. mobali abandi kolela La femme commence à pleurer. mwasi abandi kolela Les deux sont en pleurs. bango mibale bazolela Je lui dis, quel est le problème? nabi likambo nini bozolela L'homme me dit, mobali ayebisi nga la personne dont tu as parlé, moto oyo olobelaki la femme dont tu as parlé, mwasi opesaki loba qui boyebi fait pipi au lit, oyo asubaka na mbeto c'est ma femme. eza mwasi na nga Je suis fatigué, homme de Dieu. moto na nzambe nalembi On a changé de matelas.
tolongoli ba matela ko bongo la totio to sali ndenge nyonso. Il y a des fois nous mettons les sachets sur les lits. Tam su to tiaka ba sachet likolo na matela na matin, na tongo. Je me réveille tout le corps mouillé de na kola mu kana sa to tiaki nzoto mbe poli na masu. Mais pasteur, je ne sais pas ce que je peux faire de cette femme. Na yebite na sala nini na mwasi oyo. Un jour, Mokolomoko. il y a une maman de l'église qui était éprouvée. Eza maman mo ecclesia zwaki likambo. Il a perdu un des membres de famille au Congo. Akufelaki moko alibota na ye na Congo. Alors toutes les mamans sont parties à l'église. Ba maman nyonso bakendeki na Ils ecclesia. sont partis à ses deuils. Bakendeki na matanga wana. Pendant la nuit, Na katikati ya butu. ma femme a fait pipi. Mwasi nanga subi. Il a mouillé toutes les femmes qui étaient couchées. A polisi basi nyonso balalaki pembeni na masuba wana. Cela ne s'arrête pas là. Esuki kaka wana te. Un autre jour, Bongo mokolo mosusu. elle a quitté le travail. Alongwa na mosala. Elle était dans le train. Azalaki na kati ya train. Plein de gens dans le Bato train. batondi na kati ya. Elle était fatiguée. Alembaki. Elle était endormie. Tango alali. Elle a fait pipi dans le train. Asubi na kati na ngundu kasika zalaki. La femme commence à pleurer. Mwasi abandi kolela. Laisse-moi vous dire une chose. Tika na ebisa mne loko Il moko. y a des fois tu penses que tu as des problèmes. Tamuso kanisa yo zana makambo. Mais il y a des gens qui ont des problèmes pires que ce que toi. Ezana bato bazana makambo ya makasi koleka ya Il y a yo. des gens qui vivent des situations difficiles. Makambo bato musu bika makambo Il y ya a des gens kokoso. qui pleurent. Bato musu bazolela. Il y a des gens qui se lamentent. Bato musu bazomintungisa Il y a maka. même des gens qui ont besoin de se suicider. Ba musu bana posa kuba Mais miboma. laisse-moi te dire, Tika na ebisa yo. ce suicide n'est pas une solution. Komi boma neze ya Si tu note. as un problème, Soki ozana il likambo. y a une solution. Ezana ya no moko. C'est Jésus Eza Yesu Kristo. qui dit Amen. Amen. Il me dit, écoute l'homme de Dieu. Ayebisinga yoka moto na Tu nzambe. vois ma femme, Ozomona mwasi nanga. il y a des fois je la punis. Tamusu na pesa ke tum. À partir de 14 heures, Ko bana ngonga mibale sima ya zanga. je l'interdis de ne pas boire de l'eau. Na pekisi ya mela mai te. Elle ne peut pas boire de l'eau. Akoki ko mela mai te. Je ferme Na la salle kangi de bain. na kangi salle de bain. Je ferme tout. Na kangi nyonso ta ba Et congélateur je kema na la kangi nyonso. surveille de près Na zo landele malamu. pour qu'elle ne prenne rien. Po eta mela te lo côté. Mais malgré ça, Atako na sali quand bongo. elle va dormir, Tango to kolala kaka. elle va toujours faire pipi. Ako suba kana mbeto. Je demande à la sœur, Na tuni ndeko mwasi. qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Nini sale makana bomo Elle ina me dit, yo. papa, Tata. je ne comprends rien. Na ososolelo Je côté. ne peux rien vous expliquer. Na okiata kolimbolela loko moko te. Pour que je ne fasse pas pipi, Po ete na suba te. il faut que je ne dorme pas. Esengeli na lala te. Même sur le canapé, Atako na kiti na la salon. journée, Na moi. dès que j'ai un peu sommeil, Soki kaka mwa ponki moke je zwinga. vais sursauter, j'ai déjà fait pipi. Tango na osituka na sina subi na kiti wana Elle a salon. commencé à pleurer. Abandi kolela. J'ai dit, nous allons prier. Na bitoko sambela. C'est anormal. Eze loko ya malamu Ce n'est te. pas l'esprit normal. O eza molimo ya malamu C'est te. l'ennemi. Eza monguna. Et je dis, agenouille-toi, je vais prier pour Na toi. bifukama na kosambela pona yo. Elle s'est agenouillée. Afukami. Je lui ai imposé la main. Na chelo boko. Pendant que je priais, Tango na dès kosambela. que j'ai commencé à prier, Tango na dika j'ai kosambela. commencé à ordonner. Na bandi kopesa mitindo. La sœur tombe par terre. De commencer à kwa na mabele. L'esprit commence à parler. Molibwe bandi koloba kati na Je ye. ne vais pas sortir. Na kobima te. Je ne sors pas. Na kobima te. Je ne sors pas. Na kobima te. Je dis, qui es-tu? Na biyo zanani. L'esprit répond. Molimo ya nolinga. Nga mama na ye na kobima te. Qu'est-ce que tu es venu faire? Nini eko sala? Mwana nanga za kitoko na libaki abala te azala ndumba asali sa famille. Mais combien de gens qui vivent de telles situations? Boni bato bazo bika makamwa ndenge oyo. Belle fille que tu es, belle femme que tu es. Mwasi kitoko oyo ozali, elenge mwasi kitoko ozali. Mais na nzela bato amonaka yo mwasi te. Na nzela bamonaka lokola mobali moko azoleka. Na nzela bazomona lokola koko moko azoleka. Alors que tu es jeune. Nzoka eza elenge mwasi. Il y a un esprit qui t'habite. Eza na molimo moko efandi kati na yo. J'ai parlé avec une autre femme un jour. Nene kosona mwasi moko mokolo moko. Dès qu'ils arrivent à la période d'ovulation, oyo moi za ko zemi na moment wana bango bitumba na mobali. Mobali alali na salon, ya alali na chambre. So période wana esili, ba yokani bazonga ni malamu na katanda. Et ça ne s'arrête pas là. Suki kaka wana te. Il y a même d'autres personnes. Eza na bato mususu. Pour ozala na santé malamu si mbongo te. Mais soko simbi kaka mbongo na maboko na yo. Bana nyos bakobela. Problème il faut comme la yo, ti mbongo aussi là. Ce n'est pas Dieu. Eza nzambe te.
Laisse-moi te dire, tikanga na yebisa yo cet homme mobali oyo qui a souffert pour avoir un enfant, wanyokomaki po azwa mwana il s'est battu. ye abundi L'âge était avancé. mvula esepusanaki Dieu nous donne un enfant, nda bapesi ye mais mwana l'enfant avait un problème. mwana azalaki na likambo L'enfant était malade. mwana nayi kobela L'enfant était possédé. mwana akamaki na milieu mabe L'enfant ne parlait pas. mwana nayi koloba te L'enfant n'entendait même mwana pas. banayi mpe koyoka Et te cette situation bongo likambo oyo était devenue une référence. ekomaki eloko oyo bato bazotala to kolobelaka mpo bayeba bango baza banani. Ozoluka ndako ya nani? Ah. Ah, papa oyo azalaka na mwana wana asalaka nini? alobaka te mpe ayokaka Asalaka te. nini? ayokaka te. Référence nini bapesa yo na vie? Quelle est la référence de ta vie? nini bapesa bato bakoki kotalela na Qu'est-ce que les yango gens disent de toi? nini bato balobaka na ntina na yo De quelle manière tu es connu? lolenge ni yo oyebani Les gens donnent, on te taxe, on colle à toi. bato bazwi Pas ce qui est babambi yo bien. Ah, mwana mwasi wana oyo mobali asundola oyo mobali akima famille oyo eza boye famille oyo babalaka te famille oyo bakufelaka tala identité oyo bapesa yo mais lelo yesu akochanger identité oyo. amen. Et la Bible dit mpe bibili elobi cet homme a tout fait. mobali oyo asalaki nyonso Il a entendu parler de Jésus ayoki bazoloba na ntina na comme yesu toi tu as entendu ce soir. lokola mpe oyoki na pokwa lelo Il dit non, abi te je dois mener mon enfant auprès de Jésus. esengeli na mema mwana nanga pembeni na yesu Il arrive, akomi Jésus n'est pas là. yesu aza te Il rencontre les disciples. akutulwa Jésus bayekoli était à la montagne pour lui. yesu alaki na ngomba mpo na Il kosambela présente l'enfant aux disciples. azwi mwana atalisi epa Les bayekoli disciples ont prié, bayekoli basambeli mais l'esprit ne sortait pas. molimo wana ene kobima te. Laisse-moi te dire une chose. tikana biso eloko moko La prière, c'est une force. losambo eza nguya Un moko enfant de Dieu, mwana un nzambe serviteur de Dieu, mosali na qui nzambe n'a pas une vie de prière, aza na boma losambo te il ne peut rien. akoki kosala loko te. Le diable zabulu n'a pas peur de celui qui chante, azobanga te moto ayemba n'a pas peur de celui qui donne l'argent. azobanga te moto apesaka Mais le misolo diable, kasi zabulu il craint abangaka celui qui se met à la brèche, moto atelemaka na etumbelo celui qui prie, moto oyo celui abondelaka qui se lève. moto oyo atelemaka Quelqu'un qui ne prie pas, soki ozobondela te quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, soki ona bombo ya mabondeli te il est nul. oza pamba Il ne peut rien okoki faire. kosala eloko te. Je pense, na banzi depuis que je suis rentré chez moi à la maison, kino nazongi mpa na ndako je vais d'accomplir seulement peut-être une semaine. naye kosalaka aposo moko na ndako na ngai Tout ce temps, je dormais par terre au bureau dans la prière. ntango nyonso nde kolala na ebonga na ngai ya mosala na eklise naolalaka na se na mabiliba On avait près de 14 jours, j'étais au bureau. tozalaki na On mikozonga a mine nayaki rajouté na ebonga 14 j'étais au mosala bureau. nsima ya mikozonga mine nayaki na ebonga mosala Environ, je fais 40 jours, je peux dire. nasali mikolo tuku mine kaka na ebonga mosala nalalaka na Oyo se na na nzela. lalaka, na bureau, na mabele, na butu, na lamuki, na bandi ko bondela, na bandi ko lukelongi na nzambe. Mais na tiki ndako nanga. Mais toi, kasi yo même si on dit on va gêner, on ata va bayi prier, tokokila on va veiller, tosambela tosendela oyaka pongi te. Yokana tuna yo. Eza na mutu akokolinga yo te koleka yo moko. amen Eza na mutu akokosambela pona yo te koleka yo moko. amen. On a des problèmes. toza na makambo Depuis il y a prié faut bondela yo. Ah sœur, il y a qu'à prier quand on a prié lelo. Il y a qu'à vraiment on a prière lelo. Il faut bondela yo. Mais laisse-moi te dire, tika na c'est yebisa ta yo vie. eza nde bomoi na yo Si tu t'as mise soki ozosakani à Josana lelo dans 20 ans, ozala oyo oza lelo te. amen. Voici le temps que Dieu nous donne. tala ntango nzambe apesi biso Les disciples, bayekoli avant qu'on leur amène l'enfant, yambo bayela bango ils mwana étaient dans de vaines discussions. bayaki na kobendana bena makambo apapamba Qui est le bazobendana plus grand nani parmi aza nous? monene kati na biso Qui est awa? le plus grand parmi nani nous? aza monene kati na biso awa? Voilà aujourd'hui dans les églises. tala lelo na kati na baeklesia Église na biso eleki ya bango. Ngai naza na nguya koleka bango.
Mais Dieu n'a pas besoin de ces choses. kasi nzambe aza na posa makambo wana Dieu te a besoin des hommes et des femmes nzambe aza na posa mibali mpe basi qui vont le servir, oyo bakosalela ye qui vont gagner les âmes, oyo bakozwa bato kouta na qui mokili vont koya na sauver mokati ceux na qui sont nkolo perdus. kozwa bato oyo babungi koya bango epa na Pas de yesu futilité. eza makambo ya pamba À pamba l'église, na eklesia nous ne venons pas pour montrer comment nous sommes habillés. Parce que je sais, mpo na yebi je ne suis rien. naza pamba Piété. amen Voici le moment, ma soeur. taleleko ndeko Voici le temps, jeune tala soeur. ntango elenge Ne mwasi regarde pas ton âge. kotala mvula na yo Mais te voici le temps de servir. kasi tala ntango ya kosalela nzambe Moi, ça tient à bon, moi, 12 ans. Moi, il y a 12 ans, moi, tu as Yesu. Mais toi, tu as quel âge? kasi oza na mvula boni Qu'est-ce que tu fais pour le nini osalaka mpo na nkolo Surtout dans ma cambuzo, bezanga tinate. Et la Bible dit, kasi biblia elobi les disciples ont bayekoli basalaki ils n'ont nyonso pas pu. bakokaki te Et ils ont commencé à discuter. kobenda na lisusu bango na bango Je pense que la foule commençait à les yier. nakanisi baetuluku bato bali koseka bango Aboko quitter. oza pamba Discussion. Et pendant ce temps-là, bongo na ntango wana Jésus descend de la montagne. yesu azokita kouta likolo na ngomba azoka La foule accourt auprès de Jésus. etuluka bato baye mbangu pembeni ya Jésus leur yesu pose la question. yesu atuli bango motuna De quoi discutez-vous avec ces gens? nini tobenda na bendaka na bato oyo Un homme de la foule s'écria, moto moko katikati etukwa bato agangi Seigneur, kolo j'ai amené mon fils unique, naye na mwana nga moko l'unique enfant que je. mwana kaka moko na sa na Il est ye malade. azobela Il est possédé. akami na bilibu mabe Il ne parle pas. ka te Il n'entend pas. ayokaka mpe te L'esprit le jette dans le feu. ke na moto L'esprit le jette dans l'eau molimo ebwakaka na mai pour le faire périr. po ete Cet homme mobali oyo a dit à Jésus son problème. alaki yesu likambo na ye Mais yo soto lobi to sambela. Yo ba likambo na yo. Obani ko tala gauche à otali bato zo sambela. Oyo lobani na prière na ye. Mais yo problème yo. O loba ngonga nini. À quand tu vas parler? À quand tu iras au Seigneur? ntango nini okoyebisa De ta nkolo situation. na likambo na yo Voilà pourquoi ce soir, tala te na pokwa lelo quand nous sommes dans la prière, kota na mabondeli prends le moment de parler à Dieu de ta situation. ntango ekoyebisa nzambe likambo nozobika Et la Bible dit, Pe- Jésus posa la question au papa. yesu atuni tuna Depuis combien de temps l'esprit l'habite? esali batango boni molimo efandi kati na mwana Le- tata akoyanola Depuis son enfance. kino mwana aza moke Cette situation dans ta famille dure depuis quand? likambo wana libota na eumeli Cette boni maladie dans ton corps de dire depuis quand? bokono na nzoto tango boni Mais parle au Seigneur. kasi lobela nkolo Kolo tanga zate. Nazana bana ta mwana moka balate. Vina jakate. Vina loba problème no isa. mobali alobaki Cet homme a dit à Jésus, moto ayebisaki ye ma situation, tala likambo nano obika eza je boye n'ai qu'un seul enfant, na moko l'unique enfant que j'ai. mwana kaka moko Il naza ne na ye parle pas, Kaka te il n'entend pas. ayokaka te L'unique enfant que j'ai, mwana il est possédé. akami na bilimu Et mabe cet esprit, bongo molimo wana le feu, ebwaka na le moto jette dans l'eau. ebwaka na mai Et la Bible dit, mpe bibi lobi amenez-moi l'enfant. yesu boyelanga mwana Et dès que l'enfant est arrivé auprès de pembeni la na Bible yesu dit, l'esprit jeta l'enfant par terre. bibi ete molimo ebwaki mwana L'enfant commence à écumer. mwana bandi koninga azomba basoya Il était azoninga comme un komi lokola mokufi mort. Il disait qu'il est mort. bato mosusu balobaki akufi Jésus yesu apesi mitindo a cet esprit na molimo wana de quitter. tika nsoto ya mwana wana Et ce soir, regarde, bongo pokwa lolo lenge moko donné. nakopesa mitindo Tout esprit molimo nyonso qui efandi kati na yo aujourd'hui lelo est kokende. nakosu Parti. molimo kokende Ça ne va pas résister. te
démon Démon na moko te. ne devant le nom de Jésus. Okiko telema liboso na La Bible kombo na dit- Yesu. Le nom de Jésus Kombo na Yesu. est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Eza likolo ba kombo nyonso. Au-dessus de tous les noms. Likolo ba Soit. bongo pokwa Nous lelo. allons vivre cette expérience. Toko bika Tu likolo n'as ba. pas droit, sœur, Oza na ningisa te ndeko mwasi. de tirer Otika na moumbu. de Satan dans ta vie. Ya Satan na bombo. La maladie. Otika moumbu ya bokono. Esclave de cauchemar. Moumbu ya ndoto ma. De nuit. Ya mobali na butu. Esclave d'esprit de mort. Moumbu ya molimo Puis serpent. na nyoka. Non. Te kotika na moumbu. Pas de réclamer ta délivrance. Oza na ndingisa ya koyeba Tu as kosenga. droit de ta guérison. Oza na ndingisa ya Tu as kotakola droit de bokoki na réclamer yo. ta Oza bénédiction. na tatu alipamboli na yo. Tu as droit. Oza na ndingisa. Nalingi na yebiso ke mokilo eza makambo ebele. Je me trouve en Angola dans la ville de Lubango. Mubalubangu. Je prêche à l'église de IPPDA. Nazo te PDA. Je finis la prédication. Sisi matea. Voir. De comment on kutana. Elle me dit, papa, Na tata. rencontrer. Na posa na kutana yo. Je dis, vois ton Kutana mabate lipate na yo. qu'il t'accompagne. Ye ayana. Parce que je reçois difficilement les gens quand je suis à l'hôtel. Po etenga fana supisika na fana na hotel na yamba kabatu na passe na lingaka te. Avec ton pasteur. Na yo koyana mobate lipate na yo. Et le matin, je vois une femme qui vient avec une grande valise. Na moni na valise Un sac. sac ya munene. Elle, Azoya na hotel iska na baneko fanda. elle dépose devant moi. Ya kitisa kosi ya munene na liboso na Il nga. dit, je te donne. Sa kosi yo. Je dis, mais ouvre d'abord que je sache qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Na kati natala soki nini eza na kati. Elle ouvre le sac. Afu kosi wa. Elle sort Abimisi. une robe de mariage. Abimisi. Robo ba ya libala ya pembe. Elle, Atie liboko lisusu. elle sort Abimisi. les chaussures, les vestes, Kazaka. des chaussures Sapato. qui étaient pour le mariage. Nyonso ipo na libala. Des bagues. Pete. À l'objet n'a péché. Je lui dis, mais pourquoi tu me donnes toutes ces choses? Po ni pesinga biloko nyonso. Je commence à pleurer. Abandi kolela. À l'objet n'a balaté. Pourquoi? Pona nini? Raconte son histoire. Betelinga lisolo na ye. Dis, j'ai eu. Abi nazwaki mobisa libala ya liboso. Je suis congolaise. Kwa mboka Kongo. Je vis ici à Lubango. Nabika na Lubango. Et un homme, Mobali moko ya kusenga bala ngai. on a tout fait. Tosali nyonso. Quitté ma mère et mes parents. Nabengisi mama na ngai baboti na ngai. Ils ont quitté le. Au Congo baye awa. Mon frère qui était en Europe était venu. Deko pour le mama na mariage. ngai mbala. Nous avons loué la salle. Tosu de sika toki On a osala. payé les services. Futi bato bakola biloko ya On a libala. tout fait. Makambo nyonso tosali. Le samedi. Libala esengesa ye mamuko na poso. Le mercredi, Ekwe moko poso wana. l'homme vient me dire na ligne sur libala te. Maman aussi on a coûté. Et ça na bato azo ba na vie azo tambola. Balobaka nzela ye moko. Otie mutu aliboma. Na nango na vie. L'homme lui dit, je ne Mobala binalingi su libala te o. la Mwasi afukami. il les tient au pied. Asimi mbala makolo. Sonité. To bala na kaka, même après un mois, otika ngai. Ben invitation to kaboli, bato baye. Na kosuka ndeni na mboka oyo. Il dit je ne vais pas. Mobala bina poi. D'ailleurs lobi nazo voyager. Le jeudi, les gars repartent en Afrique du Sud. Mobala bembuki akie na Afrique du Sud. Vatikani. Na biloko basalaki. La fille s'est dit, à dater d'aujourd'hui, Kobanda lelo. makama mi na boyi. Mais tiens, Usana no elenge. 5 ans plus tard, Mitano na sima koleka. un autre homme arrive. Mobali mususu.
Je lui dis, écoute, Yoka. moi je n'aime pas les problèmes de mariage. Ngama kama bala wana nalingi te na boy. Voilà les coups que j'ai. On a kuta na kopona libala boy boy. L'homme lui dit non, 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 Bala non. vite. Moi je t'aime. Kana lingio. Pour les aventures. Ngana eko sala masekite. Nous allons nous marier. Et ils ont tout fait. Basali nyonso. La dot, ils ont acheté ces vêtements de mariage là, le chaussure, carré. Et pendant le mariage, le fiancé va perdre à Luanda. Il accompagne son fiancé à Luanda au deuil. Basali matanga, bakundi, Cécilie. Moi, s'il fait zonga, mon balatik la famille. La sœur est rentrée. Que l'homme est resté. Kaka na matanga wana na mwana mwasi moko. 2 semaines après, moi mon bal na tikaki makamatikaki asali mariage. Baso benga se voye biso o yo vandi kuna. Mo bali na yo à Bali. La songi songi ba photo pan batini. Et la sœur me dit je ne peux plus. Ba choc on a vu. On a makamo mabala oyo. Pona ngana mutuna ngama makamo mabala. Voilà pourquoi pasteur biloko ngwa libala kela yo soko kabo kabi soko tekoteka. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, nous allons prier. Mets-toi à genoux. Elle se met à genoux. Je mets la main. L'esprit part. Yo aza mwasi nanga. Mate na balaye aza mwasi. J'interroge l'esprit. Qui es-tu? L'esprit répond. Ngai papa na ye. Déjà ici. Tu dors. Un mari de nuit dans ta vie. Et la sœur, quand je prie, il me dit effectivement, na ndoto nanga sok na lali. Na nazana mobali, mais papa na biso lali na katikati ya kabol biso na mobali. Soki na lotiye, na na copain, mukolo wana isili ekufi. De tout ce que tu vis, de tout ce que tu vois aussi, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas avancer. La solution à tous ces problèmes se trouve en Jésus. Voilà pourquoi cet homme, quand il a vu son enfant avec un problème, il a couru auprès de Jésus. Mais pas vous. Banganga nyoso silisa. Na ba adresse na bango yebi. Ba numéro de téléphone ezali. Ba leyo mbongo ebele. O l'église attend 1000 francs au corps sa te. Ce soir, pourquoi lelo? Je veux que tu rencontres Jésus. Ce soir, pourquoi lelo? Je veux que le Seigneur te libère. Je veux que ce soir, que le Seigneur te touche. Que tu ne rentres pas comme tu étais venu. Il faut que ta situation change. Quel est ton problème? Quel est ton problème ce soir? Bientôt nous allons prier. Je t'en supplie. Quand nous allons prier, ne sois pas distraite. Ouvre ton cœur. Parle-lui. Parce que lui et lui seul a le pouvoir de t'aider dans la situation dans laquelle tu te trouves.
malade oyayo, tension oyayo, passe à l'ibou oyayo, bamium oyayo, passe à l'opération mais c'est la kate, passe à l'opération kyste sur la kate, mboula na mboula, oza kana ba problème. C'est anormal. Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ta vie? Tu t'es battu. Moi, si bunda, okendaka boma, okendaka Kishasa, okendaka lufu, okendaka boye, mais mbongo et na kakate. Il y a des gens qui capturent tout. Il y a des gens qui prennent tout. Tu n'es qu'un simple esclave. Voilà pourquoi cette nuit, il faut que tu pries. Tu as été vraiment déçu. Faire plusieurs fois déçu. Mais Jésus est capable de te libérer. Est capable de te guérir. Pour terminer, je suis en train de prêcher à l'église de Belgique, à notre assemblée de Belgique. Pendant que je prêche, je finis, je vais au bureau, je m'assois et je vois un homme qui vient. Il demande au pasteur si je peux le recevoir. Faites-le entrer. Les frères entrent. Il regarde. Abandi kolela. Théâtre. Moi, mon plutôt mbinga, alati cravate, costume, bien. Abandi kolela. On a la quantité blanc, il faut il faut na mi boma. Il faut na kufa. Il faut na kufa. Na tu frère olingo kufa pour na ni. Problème ni. Alors ndenge na zaboy papa na lembi poto yo. Na mataka na bisi tendenge na zaboy. Na mataka traité. Na tamula kaka makolo ke musala, il faut na mo tongo makolo. Na do na nini. Alors ndenge na zaboy na lumba solania na nzoto. Atana sokoli ndenge nini. Na suis parfait na miche. Sok na matika na bis. Yoba ah, oya sumbia nana sumbia nana za solanie boy. Nana nyatinye nyane boy. Donc ba bozo tala na kati ya bis okomona relandi na kitika. Na zo fiancé a kimangai. Abandi kolela. Mena linko yebisa yo satana za motema mabe. Waye wapi? La Bible dit il est venu pour détruire et gaucher, voler. Le diable ne bénit pas. Le diable ne lève pas. Quand il te donne de la main gauche, il va récupérer de la main droite. Mais la seule personne qui bénit, c'est Jésus. Il dit, je suis venu pour bénir mon peuple, leur donner la bénédiction en abondance. À telle enseigne qu'il m'a ou mettre la bénédiction. Il bénit sans condition. Vraiment. J'ai dit au frère, on va prier. On a prié. J'ai prié pour lui. Oui, l'onction, j'ai prié. Je dis, tu peux prendre ça. Alléluia. Alléluia. Mais quelle est ta situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand nous allons prier, Seigneur. Mais avant que je prie, il y a des gens qui sont là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Assemble la mais andimela yesu okola mokonzi pe mobiki yete. C'est deux choses tout à fait différentes. D'éviter Jésus d'entrer dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais
ce soir, kasi pokwa lelo si la parole de ce soir soki loba pokwa lelo a touché ton cœur, esimbi motema tu veux donner ta vie oli kopesa bomoi na yo à Jésus, epa ya yesu lève-toi là où tu es. telema bisika ozali Viens, je vais prier pour toi. yaka na kobondela Avant mpona que je prie pour tout le monde, yango nabondela papa avant que je prie pour la délivrance, yango nabondela mpona je veux bokangola d'abord prier pour toi. nayi nabondela mpona yo Afin que tu donnes ta vie à na Jésus. ntina opesa bomoi na epa na yesu Viens. yaka Tellement que tu as la gauche droite. Le but que ça y a yo, tellement il y a qu'un bon de la porte. Merci papa. matondo tata Viens. yaka Merci ma fille. Merci. matondo mwana mwana Merci maman. Ne regarde pas le nombre d'années que tu as dans le Seigneur. Mais c'est toi. kasi pokwa lelo Tu te décides ozwi bokano de dire à Jésus, ya kondela yesu je te donne ma vie. apesi yo na ngai Viens, je vais prier pour toi. yaka nayi nabondela mpona yo soki nabomoilanga te pai na yo nakopana nani Peut-être oza kosambela olemba okutana makambo moko boye olobi te natiki makambo wana mais lelo lingo renouvela engagement na yo na Yesu. soki napesi bomoilanga te pai na yo nakopesa na soki napesi bomonanga te pai na yo nakopesa na nani Yesu kololanga Yesu kololanga soki obikisinga te ambe nani mosusu soki yokangolinga te nzambe nanga nani mosusu obele yo papa obele yo papa Jésus t'appelle, tu peux venir vite. yo papa Toi, voici ton jour. N'attends pas demain. Oyo makambo lobi okoleka te. obele yo papa obele yo papa kolonanga epaile yo Yesu ebikola ngai nyonso epaile yo Yesu ekimela na ngai nyonso elokoti ngai na bianga bilelo soki etiki ngai ni oyo akolonanga soki omoi ngai nzambe nani oyo akolotanga obele papa obele yo papa obele yo papa kolonanga obele yo papa obele yo papa obele yo papa kolonanga makila na yo Yesu sikoli ngai nazwi boyesi ya masumu na kombo na yo Yesu sungaka ngai kola nzambe tosa kombo na yo bongai na bika bika bongala bika kolonanga bongala bika bongala bika bongala bika kolonanga epaile yo Yesu lebikola ngai epaile yo Yesu ekimela na ngai nyonso ekoti ngai na bianga bilelo soki etiki ngai
papa, lobele yo papa, lobele yo papa, kolonanga. Yeah, lobele yo papa, lobele yo papa, lobele yo papa, kolonanga. Fermez vos yeux et suivez-moi dans cette prière. Loba maloba osimananga répéter yango. Monango lo sambo zo salezo uta na motema na yo. Nazalu ko sunga yo kaka na ba prière oyo. Yo landangai na maloba oyo. Kanga misloba kolo Yesu. Apokwa lelo na yoki liloba yo. Na tambusa kibo moyenanga moko. Na sala teme na nga ilingaki. Pokwa lelo na yoki liloba na yo. Na bondeli yo Yesu. Na motema na nga koma mokonzi na ngai. Limbisanga na mabenyo na salelaki yo. Yo Satana na misala na yo nyonso ya mabe na bomoi na ngai na boyi yo tika vi na ngai na ndimi kosalela Yesu kolo Yesu koma kombo na nga na buku na bomoi banda na ndimi kolanda yo. Merci vanda kimianga mona pona tina na yo. Éternel Dieu puissant, il est écrit dans la parole à ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dès que mes frères et sœurs qui t'ont accepté aujourd'hui deviennent les enfants de Dieu. Que leur vie soit transformée. Qu'ils puissent te servir avec zèle. Te servir avec leur force. Et que tu leur vie. Qu'à travers ces jeunes gens, demain, qu'on voit des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, à travers eux, qu'on puisse des hommes élevés à dignité et te servir avec abnégation. Je le bénis au nom de Jésus. Que leur vie soit transformée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous aussi un jour on a reçu le Seigneur comme ça. Mais c'est Jésus que tu as reçu. Il a besoin de grandir dans la foi. Il a besoin de grandir avec toi. Mais pour qu'il grandisse, il faut que tu te mettes dans la prière. Il faut que tu écoutes la parole. Elle va t'aider à grandir. Qui dit Amen. Là où tu étais assis, cette place, on va vous donner le programme hier. Viens écouter la parole de Dieu. Viens servir le Seigneur. Demain, tu comprends ce que Dieu est capable de faire à ta. Pour qu'à travers toi, d'autres personnes soient sauvées. Amen. Amen. Le nom que vous avez donné, je crois que l'église est une équipe. Les frères et sœurs vont venir vous visiter pour vous accompagner dans cette voie du Seigneur. Amen. Vous rentrez à vos places et bientôt nous allons prier. Nous voulons prier bientôt. Écoute. Quand nous serons dans la prière. Hier, je vous avais promis que je vais prier pour les gens aujourd'hui. Je vais me poser les mains aux gens. En 30 minutes, je vais finir. Il y a des gens qu'on va mettre par terre là peut-être. Même le faire monter ici. Écoute-moi te dire une chose. Quand
nous serons en train de prier, tango tokobanda kobondela tu connais ton problème. oyebi likambo na yo Prends le temps zwa tango de parler à Dieu. ya kolobela nzambe Prends le temps zwa tango de lui dire ya koyebisa ye quelle est ta situation. likambo no eza nini. Ne vois pas la grandeur de ta maladie. komona monene na bokono na yo te, Ne vois pas la grandeur de ta situation. komona monene na likambo ozobika te, Vois la grandeur de Dieu. kasi mona nde monene ya nzambe. Un jour, il y a une campagne, mokomona azali na milulu on a mis une femme qui était malade. bayaki na mwasi moko bandaki kobela, Cette femme avait un ventre gonflé mwasi oyo libumu evimbaki, dont le mari était ministre mobali na azalaki toma na ekolo au Gabon. na Gabon. Cet homme était parenté de la famille du président. mobali oyo bazalaki na bandeko na mokonzi ya mboka, Ils ont tout fait. basalaki ndenge Ils nyonso, sont allés dans des hôpitaux partout. bakeleki na balopitalo bisika Et nyonso. cet homme avait tellement de fétiches aussi. mobali oyo mpe azalaki na bakisi na ye, La femme n'était pas guérie. mwasi abikaka te. Et ce soir-là, on l'a mené à la campagne. poko na bayaki na milulu ya sango La malamu, campagne était au stade. milulu yaki na libanda mas On a mené une chaise longue. baye na kiti oyo ya kolala boye, On l'a mis sur la pelouse. batie ye likolo ya pelusu, batie na kiti ya kolala. Pendant que j'étais en train de prier, ntango nazobondela le Saint-Esprit le saisit. La molimo to asimbi mwasi oyo Elle tombe. akwei na se, Elle va tourner sur la abandi pelouse. kobaluka likolo ya pelusu, J'ai dit aux azobaluka gens, laissez. kono botika ya baluka Je continue à prier pour les gens. nakoki kobondela mpo na bato. Quand je finis la prière, ntango nasilisi losambo, Amen, Amen, nabi amen amen, la femme se met debout. mwasi atelemi, Debout, tourner plat. aleluya. Mobali na ye abimi na stade azwi mutuka lokola bazalaki mosika te. Je pense que baimage wana eleka na chaîne ya télévision. Akimi na ndako na ye ake kozwa saki ya bakisi ya banzungu, aye kozonga na stade, abwaki yango likolo ya dio malobi lelo nandimeli ke nzambe asalaka. Amen. Tofongola banzungu wana biloko ezalaki kuna somo basexe ya basi bakata batya na nzungu, basexe ya mibali bakata batya na nzungu, lolemo ya na nzungu, miso baorgane ya ndenge na ndenge nyonso nazalaki nango eza pamba, nataki nyonso nalandi Yesu. Amen. Prière esila te babengi président balobi makambo tomoni awa otomoni awa mwasi ya songolo abiki président ministre balobi ava bokende pa na bino na ndako nalingi namona mwasi na yo na yo awa makambo na yo kisoki eza solo. Il arrive à la présidence, pas mokonzi ya mboka, président atelema avungi atali lobi lobi na toboke nozelanga pasteur wana ya na mona ye. Il faut na mona pasteur wana na misu na nga. Et le matin je suis à l'hôtel. On vient me chercher. Je vais à la présidence. Donc le président azotalanga na somo. Azoma me muto oyo azandenge na moto nzambe. Laisse-moi te dire. Tika na ebisa yo. Batambola kaka na bato. Alléluia. Et ce soir, si tu crois, amen. C'est comme ça, j'ai fini. Il nous reçoit. Après, c'est un avion et à côté de Kinshasa. Dans l'aéroport Nanarobi, amen. Amen. Dieu est capable de tout. Toi qui es ici ce soir, ne sois pas distrait. Qui crie à côté de toi. Et le problème na ye. Na pena za na problème na nga. Moto ina likamu ye. Amen. Olala kate banto mabe obunda na banyama olota ozana kat na zamba olota ozana cimetière olota oza soki wapi obana nzambe lelo makambo wana esila na vie na nga. Amen. Avant que je vienne ici, on avait quelque part là. Yamuna yandaki na milulu bisika songolo. Ah, je viens de l'Afrique du Sud.
Il y a une semaine, 2 semaines, je viens Auta dans une fixer campagne les Afrique du postes Sud. mbali. Na yambi maman moko ebisa papa. Makambo wana eza vi na ngai. Naza na Afrique du Sud na ya ça fait 12 ans. Mais na lota kaka naza na ndako na Kinshasa. Ndako ngo pe to bima kala to kena côté mususu. Mais ndako ya liboso to zalaka wana. Na lota kana kata ndako wana, nazo kombola, nazo sokola bani, nazo sala bo sokola bilamba, nazo sala bilamba. Mais ngana koma koto me bandoto eza kaka. Pe ebere bozali awa. Ozali awa bandoto eza ya mboka, ya place ovandaka, mais so esprit na kuna nzoto ezali awa. Eloko ni okisima na bina. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais que quand nous sommes en train de prier, prends soin de parler à Dieu. Prends soin de dire ton problème. Et quand je vais prier pour toi, si tu es possédé, si tu es malade, cet esprit-là va quitter ton corps. Quelles que soient ses origines, quelle que soit sa durée, aujourd'hui, tu dois être libéré. Qui dit Amen. Amen. Nous nous mettons debout. Alors je ne sais pas s'il y a assez d'espace pour que je passe. S'il n'y en a pas, protocole de 2 mois, imposer le main et prier pour les gens. De ce côté-là, rapidement. Ne soyez pas distraits. S'il y a des espaces, pas de problème, je peux passer. S'il n'y en a pas, évacuer les chaises rapidement. Pour que je puisse prier pendant 15-20 minutes, j'ai fini. Voilà pourquoi protocole sécurité. Quelques parce que vraiment les services de ce soir, c'est un service conséquent. C'est le temps où je voulais prier pour vous. Rapidement, vous allez distraiter, vous allez calme, vous allez concentrer. Diable a distrait dans ma terre au yoki. Tika matea wane vana kati na yo. Amen. Na pokwa lelo pona tina na yo. Vous allez distraiter. Moto na mutazo nga nesika na ye. Toza na molongo ndeko tuchaki bakiti na biso. Zala na place na yo, tika espace nandi kwaza na sima. Qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, kangi misu na biso, kanga misu na yo. Vanda kimia, kota kati na yo, na motema yo. Simalo yembo obazo mabiso, na présence d'Ankolo, na kotika mwango nga moke, po yo obondela. Ngai na koleka kobondela pona yo tamba misie bazo kama biso loyembo wana ngai na koleka kosambela pona moko na pokwa lelo. Alléluia. Come on. Gloire. Kanga miso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso. Azali ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Azali ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia na Yesu.
azali kobatela ngai na matiti ya mobeso nakobanga eloko te nakobanga eloko te yawe azali mosungi na ngai nakobanga eloko te yawe azali kobatela ngai na matiti ya mobeso ekosima yesu makasi ye azali tela ekomema bandimi na likolo aleluya sima yesu makasi ye azali tela ekomema bandimi na likolo sima yesu makasi ye azali tela ekomema bandimi na likolo aleluya sima yesu makasi ye azali tela ekomema bandimi na likolo ndeko sima yesu makasi ye azali tela ekomema maoya ye na lola aleluya sima yesu makasi ye azali tela ekomema bandimi na likolo tokokoma 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 Lève tes deux mains maintenant. Il est temps maintenant. Maintenant c'est ton tour. C'est à toi maintenant. Tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Voici le moment que tu te lèves, que tu parles, que tu dises à Dieu ta situation. Alléluia. Jésus. Bondela. Élève la voix, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Parle-lui. 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 Parle-lui.
bikisanga lelo bikisanga na linya mona loboko na yo monte encore monte encore monte encore monte encore monte encore monte Mata tobola mongo modela yebisa nsambe likambo na yo aza capable kopesa solution modela salala yo Yahweh salala yo salala yo Yesu salala yo likolo ezali yo baba salala yo mabele ezali yo baba salala yo Yahweh salala yo Yahweh salala yo likolo ezali yo baba salala yo mabele ezali yo baba salala yo Yahweh salala yo Yesu salala yo nzambe kibila salala yo likolo ezali yo baba salala yo mabele ezali yo baba salala yo Yahweh salala yo Yahweh salala yo likolo ezali yo baba salala yo mabele ezali yo baba salala yo kolo soko salite yawe banguna bakoseta ngai soki osali te yawe mokili ekoseta ngai likolo ezali yo papa salala yo mabele ezali yo shilo salala yo Yahweh salala yo Yahweh salala yo likolo ezali yo papa salala yo mabele ezali yo papa salala yo Yahweh salala yo kolo salala yo Nzambe kibila papa kolo tobeleli yo likolo ezali yo Yahweh salala yo mabele ezali yo shilo salala yo Yahweh salala yo Yahweh salala yo likolo ezali yo papa salala yo mabele ezali yo papa salala yo Yesu salala yo Yahweh salala yo likolo ezali yo papa salala yo mabele ezali yo shilo salala yo Yahweh salala yo Yahweh salala yo likolo ezali yo baseki be mingi bacholi be mingi yaya ntango ekoki yayo ya kosala baseki nga mingi yesu bacholi be mingi yaya salala yo yayo ya kosala grabi semala loboko yaya ntango ekoki yayo ya kosala baseki nga mingi Yahweh
Yesu mosikoli nanga Nzambe nanga Nzambe akibila Papa nanga Likolo Yesu mosikoli nanga Nzambe nanga Nzambe akuya Papa nanga Likolo Yesu mosikoli nanga. Je voudrais prier pour le malade. Alléluia. Je voudrais prier pour le malade. enabondela mpona babeli Toi qui es malade, yo ozobela touche là où tu souffres. simba bisiko ozoyoka pasi Touche là où tu as des douleurs. simba bisiko ozoyoka pasi La Bible dit, il envoie sa parole, la parole mpenaka est guérie. batinda liloba mpe liloba ebikisaki Toi qui ne pourrais pas voir, touche tes yeux. yo yokai komona oyo omonaka te simba misu na Toi yo qui ne pourrais pas entendre, mettre tes doigts dans oyoka les te oreilles, zwa mets les doigts. lisapi tia na litoi na yo Toi qui ne pourrais pas marcher, touche tes pieds. yo yokai kotambola te simba makolo na Je yo voudrais prier. nalingi na Oh sambe my God. nzambe na ngai Je voudrais prier. nalingi nasambela Ne soyez pas distraits. yo kobungisa makanisi te mikotisala losambo Ferme les yeux, entrez dans la présence de Dieu. kanga misu kota na bozalisami na nzambe Protocole, soyez prudents pendant que je prie. bana yo bayambi bosala angele wana Il y a nazosamba des gens qui seront touchés de manière très bato particulière. oza kosimama na ndenge bakokeseni Soyez concentrés, je voudrais prier. yo mikotisa na losambo nalingi nasambela Pray! tata Pray! tata J'ordonne maintenant. napesi mitindo sikoyo J'ordonne maintenant. napesi mitindo sikoyo Au nom de Jésus. na kombo na yesu Au nom de Jésus. na kombo na Au yesu nom de Jésus. na kombo na yesu Que toute puissance de maladie. nguya nyonso ya bokono Que toute puissance de cécité. nguya nyonso ya kozanga Que komona tout poids de surdité. nguya nyonso ya kozanga koyoka Que toute puissance de maladie. nguya nyonso ya bokono Quel que soit ton nom. atako kombo na yo Quelle que soit ta durée. atako umela na yo Je t'ordonne à ce corps. apesi yo mitindo na nzoto Au wana nom de na Jésus. kombo na yesu Au nom de Jésus. na kombo na yesu Sors. bima Sors. bima Sors. bima Sors. Sors. La puissance du Saint-Esprit nguya ya molimo mosantu est en train de te toucher pour te guérir. ezosimba mpo ebikisa yo Que les kystes disparaissent ete maintenant. bakiste elimwa Que sikoyo les myomes disparaissent maintenant. bamiome elimwa Que sikoyo la cécité disparaisse oza maintenant. komona elimwa Que sikoyo maux de dos disparaissent basi ya maintenant. mokongo elimwa Que le sikoyo cancer disparaisse maintenant. bakasi elimwa Que sikoyo les sida disparaissent sida maintenant. elimwa sikoyo Au nom de Jésus, na kombo na yesu sors de ce corps. bima na nzoto wana Sors de ce corps. bima na nzoto wana Et va sous la barre de la croix. keye na sene kulusu Je proclame maintenant natatoli la sikoyo guérison, lopiko le miracle likamwa au nom de Jésus na kombo na yesu dans ton corps. na nzoto na yesu Ainsi prié bwende na bonde dans le nom de Jésus. na kombo na yesu Amen. amen Amen. amen Amen. amen On acclame très fort le Seigneur. tobete likolo maboko On makasi acclame très fort le roi des rois. tobete likuma ya ku maboko makasi